Oui, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez na Katia chaîne Nabino. Bayoka News Télévision, la chaîne à la réalité. Chaîne fournisseur Bino ka ba information à la source lelo bino mo bomo na ka na compte à télé-réalité. Ndeka to sala toujours sur terrain, ndeka to répondra toujours présent na ba demande ya ba public na biso topé population na biso ya Congo pratiquement personnellement Nakati à Kinshasa. Donc les locaux à la compte enquête Sabiso sur terrain les lots en collaboration avec celui que j'ai toujours appelé l'ingénieur Babou la foudre derrière les images Autopé Sarane. Toujours Maëlena Maëlé Potopé Sabino, toujours information à la source. Donc les lots sur terrain, bon moi déjà la Simananga Yarolobezate, ordure au ezan la Simananga binomo bozomona, délabrement au ezan la Simananga binomo bozo remarqué tout ça à les lots Nakati à commune. Il y a Kintambo. Kintambo, précisément la pont. Pont où tout ça aussi na Bondan. Encore dans la direction, il y a Kitambo. Pont na auto ebakala pont na ezaki, bazaki na se pont bando sa ba misala. Bando sa ba zelu, ba kayas et tout. Lelo, na compte ka enquête, c'est un compte sa chaîne Nabiso Bayoka News Télévision. To koya ki sur le terrain parce que ba demande des agi belé ya ba public, ya population Nabiso ya Kinshasa. Personnellement et particulièrement na kati ya Kitambo parce que Sousagi Makasi pour la nini bombe tabiso kara par rapport à salité au commune à niveau assez à pont. Il y a un moment par conséquent les lots qui sur terrain na compte ka chaîne Nabiso pour to ko informer bino ba ebola na rabiso ba internet tabiso à Libana et de partout sur ce qui concerne Mamba Full O. Tozo ya roso la na ba habitant o ba sa o to kuti awa ba rozana apese ba point de vue na ba par rapport ya Mamba Etali Full o ezotungisa. Tu remarqué déjà banda coupé eza awa. Tu remarqué banda kumususu o eza awa eza besoin na ba risque. Donc bino mo bomo na que non le fait salité zo continuer d'autres qui est déjà doit atteindre déjà période yambula. Déjà ceux qui boye batiki boye avec la période na yambula et ko déranger et tout ce ma famille o eza awa et ce sont des Congolais qui vivent na Katia Kinshasa. O eza mboka na bon ce sont des Congolais donc je pense que gouvernement babiloko a beta c'était surtout yango. Toi déjà na climat na biso to na climat équatorial to na mbula to na elanga toujours terminé elanga déjà ezoki na aussi là kaya bande ko na biso bazana kati ya Kitambo o bazape na droit ya ko satisfait na mboka na bango boluka bota eloko to ya to pesa rabino ba information ezalara na esengoti to pesa information parce que ce sont des réalités jusqu'à quand bateau bazalara à la tête ba bourgmestre que font-ils oui salité c'est pas vraiment bien donc bozoyo kaba interview bande ko na biso o bako loba bon peut c'est ma suggestion na bango par rapport ya makambo etali bosoto oyo donc restez toujours branchés à la chaîne Nabiso Bayoka News Télévision o to pe sarabino toujours ba information à la source donc to pe sarabino ka ba information à la source ya vraiment na senga rabino toujours beau s'abonner, beau liker, beau partager. Pe beau tcha ba commentaire na bino pote epe sabiso maele les sous ya ko bakisa maele pona ko informer bino pona ko lakisa bino ba réalité ya Kinshasa toujours sur terrain na compte il y a ba enquête na biso donc restez branchés pour to ozoyo ka bango ba on peut ba ozoyo ça nini ya expliquer bino donc déjà restez branchés avant to ko ba déjà na kati ya tranche na biso la télé réalité. Je profite que saluer moi bateau vite fait pour continuer na bande ko na biso o ba ko réagir par rapport à Etali Full na kati ya commune ya Kintambo. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans Babi? Gardez vraiment votre souffle pour tension les le sali. Glycémie c'est bon. Cholestérol c'est bon. Donc je pense que l'ingénieur Babou Kaba toujours azala on a pour nous rappeler Sarabino toujours ba image on a
pour beaucoup comprendre qu'est-ce qui se passe à Katia. Commune Yakitambo. Rapidement, je passe en te saluant. Toi, on t'appelle Ruth Mbala à Paris. Salutations à toi. Patrick Tidi. Salutations à toi. Palmingi na Soudaf. Salutations à toi, la Bossanoté. Irène Matoudi na Londres. Salutations à toi, je ne t'oublie pas. Toi, déjà, je t'appelle, elle, on l'appelle Chati Poupée Champagne. Chati Poupée Champagne, je ne t'oublie pas. Salutations à toi. Big up à toi. Je ne t'oublie pas, toi, on t'appelle à tout seigneur, tout honneur, maman Odette Mbouiti, la mémé de Gabriela, Odélia Gabois, Ryan Gabois, Loan Gabois, je ne t'oublie pas, toi, on t'appelle Talia Abi Gabois. Salutations à toi de papa Trésor Gabois. Et de maman Linda Gabois. Donc, rapidement, Toko Bakaka, tous en mode interview à Bandeko. Donc, toujours Tambo, là, bon, on a bien gagné. Non, ils ont risque, mais on n'a pas le choix. Tout ça sur terrain. Ah, on dit là vraiment exactement. Tout forcer qu'à poto qu'on a informé, bino, peu beaucoup à quoi, bah, qu'est-ce qui se passe à niveau à Kintambo, na se ya pona. Donc, Toko, bah, toi, avancer tous en mode interview à Bandeko, bah, ça, ah, ouais, tout le monde, banda, coupé, ça, ah, ouais. Gouvernement, bon, mais quand on bêta, c'était na Makambo. Ce sont des Congolais qui souffrent. Donc, tu as avancé. À chaque fois, tu as détournement. Au lieu de détournement, je préfère balander là-bas, c'est important. Ce sont des Congolais qui souffrent. Toi, qui déjà, tu as atteindre saison de pluie. Bande Konabiso. Je pense que Banda Koza et Koya. Il y a niveau na Kitambo a déjà sur terrain, Toko Bakaka, avec l'ingénieur Babouk, la foudre Kabasu. Mr. Boni. Mama, moi le katikuneza. Todinda te. C'est ton leki kuna todinda. Nam. Pona wakati sa kuna. Okite la kuna. Zela msesa kuna ne wakati. Bon, ah, so to kite la. Tu as encore ta bouille. Ah, c'est le guide ordinateur. Et c'est là, bien. Pour guider la couna. Côté. C'est là, c'est un mouquet. C'est là, c'est là. Bonjour. Bébé, c'est les abouilles. Il faut quitter la bouille. Bébé, un peu Kitambo. Oh, Bandal. Ngambo wana Kitambo bandi wapi? Na ngambo? Ngambo de Kitambo. Ok. So, ande kaboli Bandal na Kitambo. Ok. Kama yango na ekufa nango. C'est ton yati di odin. Donc déjà Toko Babo mon a bien déjà ah babi d'après information sur terrain ah izala ki mai yango kaboli Kitambo na bonda donc na ngambu kuna obomo na kuneza Kintambo koto place to telemi awa eza bondal donc ah izala ki mai yango wana nde babwa ki ba ordure. Donc, on a habité tout ça, interview à bateau, bah, qu'on réagir par rapport à Wana. Donc, je pense déjà que le gouvernement,
au lieu de ça, là, détournement, on makambo belé, ça les maka. Je pense que non, faut aider non, place au bâtiment en propriété, ça là. Et ça pas si, mouto à Congolais, botami na katsambo kanae, à vivre na ba conditions oyaboué, je ne pense pas. Déjà, bon, on a Isaki Maï, d'après information d'aujourd'hui, Isaki vraiment Maï, il y a pont, il y a assez à pont. Mais les lobos remarquez bien, bordure, il y a plastique. Belé. Et en plus de cela, tout ça, la période, ma maladie est comme chronique. Ma maladie est comme belé. Je pense qu'au lien, détournement et ça, les maca. Au lien, et ça, toujours que non, ça qu'un génie en bon, Akimaki, Asalaki Boé. Faut jeter un œil sur ça. Je pense que Konzambo, la Nabiso, mais d'abord qu'on trouve une solution pour la Konabiso, à niveau, ya Bandal, na Kintambo, pratiquement place aux alliés à na Kintambo. Donc, je pense que faut chamou misou. Parce que, déjà, t'as mis ce monde tout ça, fallait en principe se protéger. Mais moi, se protéger pour te permettre, bino, c'est pour ça que toi, sur terrain, quand cette télé-réalité, bino, on a vraiment que non, il y a dessus, il y a des Congolais qui souffrent. Boy, pas de vivre en déni. Boy, bakola la déni, pongé, y a déni. Peu quoi, sécurité, côté. Tout ça. Ce sont des choses à se rendre compte. On les besoin de tala kabotonga babanda ko abina minene ba cité belé. La première chose à faire ko bandande awa. Ko bandande na makambo boye. Ce sont des Congolais qui vivent ici. Ce sont des gens qui ont le droit à ko sepela na katamboka na bango. Mais c'est tout comme à niveau. Pe awa na prince a bazo sabiso da bango ba information ba ko sebele ba les karananzela o. Bazo mon a peuple ici ka o. Mais ils s'en foutent jusqu'à quand? Moi je dis bien jusqu'à quand? Auto conché marambo. Na bi que place wala na biso glycémie et matina, cholestérol et mati. Mais comme ça, faut solution mon nana. To robeta c'était toujours na compte ka ya chaîne na biso ba yo kanu télévision. To beta ka c'était sur makambo o zo sala ma réalité à Kinshasa. Po ezala na po ça te que do sala pour na sentimenté. To sala pour te permettre bino ba ebola na biso ba internet bo beta rapé c'était pour pas qu'on retrouver la rapé ba to ba solution. Ezala te que tam qui ebeti sili c'est bon c'est fini non. To robeta ka c'était to lembate to koya ka sur terrain pour te beaucoup retrouver les solutions. Nabande on a biso ope baza ba Congolais ope baza na droit pe ya ko sepela pe na kati ya mboka na bango. Donc vous voyez déjà toko ba kaka toko ba les autres na compte ka ba télé réalité biso la banquette sur terrain les na kati ya Kintambo pour na ko servir bino mam o sala manase ya pont et si que ça qui maï les lobo mon abino moko plastique saleté pendant que ba to bazo vivre awa banda ko eza awa. Donc, tu continues en image avec l'ingénieur Babou, la foudre, tu interview. Il y a des collaborations au bazar, t'as vraiment ma solo. Sur ma cambo, Italie, pont oyo, commis les lots salité, commis les lots délabrés, les lots commis que non, moyen congolais à respirer, na katambo kana ezate. Je pense que le gouvernement faut mis sur ça. Pour trouver le bêta c'était sur les réalités de Kinshasa, sur les réalités de la RDC, afin que Bopé Sabande Kolabiso, solution n'a pas problème, n'a bango. Donc, toko bakaka, na ingénieur Babou, image. Donc, ordinateur, déjà, tout ça, donc, bon, on a déjà que plastique est fini, qui n'est maï. Donc, maï, c'est surtout, tchelo, kololo, moins, c'est donc, déjà, bon, on a avancé solo, mais moins, tout fini, et ça, Moussa Biso, notre travail, c'est la presse. Bon, ma biso, mais tout, sa presse. Nous, on sera toujours la presse, tout, fournir, information. Tout, l'embâter sur les réalités de Kinshasa. Babetana, nous. Moi c'était na makambo donc c'est na poussa ni awa kodinda plastique nyonso bomona o eza vraiment donc na biso eza mai une fois que notre tchelogol a to dindi mais toi na choité to ya kaka poto pe sabino ba information poto informer bisno bande ko la biso o bozali banda diaspora na bande ko bazolanda biso o balanda biso na kati ya Bayoka News Télévision votre chaîne donc restez toujours branchés pour les lots toko solo là. Sabino encadre ka na télé réalité la biso o eza image to bambité et image to modifié to za vraiment sur terrain comme d'habitude tozo pesa kaka ba information sur ba souci ya ba congolais o bazo vivre na kati ya mboka bon mais na ba condition moko moyen relobezate bino mo bo mona déjà
Donc bon on a déjà kuna to mona kuna za ngambu ya Kintambo koto place outi o to na bandal. Donc elo kabola bandal na Kintambo yango. Na yebi ke bino bandeko bala na biso libanda ya Kintambo ya bandal. Bon on a déjà et sika obino botika c'est à point na tala ndenge koma. Donc moyen te to beta c'était sur ça les locaux na compte ka chaîne na biso bayo Canus télévision sur terrain pour na beta li solo sur c'est à pont. Oh le commis ya plastique. Oh le commis que non na bato ba vivre moi ba vivre bien exaté. Solemati gouvernement je pense tobeta c'était pour tobeta trop c'était na bato bino botinda ba bourgmestre bazo sala nini na kati ba bureau boye pendant que ba konsebela minene bazo leka na prince ba o bazo vanda ce sont des congolais o baza pe na droit ya ko mieux vivre na kati mboka na bango to kobeta c'était to rolemba te po eza musa na biso donc to continuer to koba to zona ba interview ba ndeko na biso o to kuti sur terrain na kati ya chaîne na bino Bayoka News télévision. Ah ouais, je ne peux pas pourquoi et na mai na oza. Et tu peux pas pourquoi. Tu vas couper tomber là. Attends, ça fait ça de ça là. Kalaba to ba ça Basi ndo misi tsene ya kala. Kutu to tumba, mantene to tumba. So ba sai to uta. Ba sai te uta kata na chebo. Na ba to zo boka ba fulu butu ndo mole kana. Ba to ba fulu ko boka. Ba to bando ko boka. Na biso mo ka to boka ka ya. Ala ba to ka to ma tembe mandu. Mani to boka to ka to fulu ko to ndi. Ba ya ko te. Nda awa bano ka to so ko ya ko boka. Mani sala mati. Donc c'est faut point matin mais attends point matin cette saleté tikali et tika et va nous matala na mula de on mani sanitation de tikali a celui pour ça likolo mbula suke yeko akondeka na ba mais ndenge za boy suki mbule beti ya awa oyo kutaka bagenda na bakoka ko mai koleka mai nde bo moni bo sunga so ya suki pezinya milanga ngoye ba ndie oyo ko lukata solution batu bano batega soko matata botela ba kulu papa doto ba teste solution ni sana mboka na biso ya mbele za tikela biso mulala mbele za tikela biso masana kuzo na mulala sisa na ba papier biso bana papier OK boti ba dilingo ngona tilo fufu ba tilo secret oyo panzi na ndapo mais e comment ba chasser comment plastique ba plastique ba inde ba ya nango so banza ba ya nango ya mboka nde beba on le fait c'est ya pa to bino ya ka boye ka ya o ikamboka biso ata to sana passe que zamboka na biso to changer mboka te oui to sana mo to koleka ba pays nyonso nani ya mokapi biso to sana ngo mais so tabule tina poto ya mokapi ya asake ko pe bisa ka biso mboka buite ya botelema. Merci maman. Botelema botana na kambo oyo ata ba ndi yango boy botana ni solution na milango ya que boy te mboka bisale ça pas César mais mboka kusi oko sutra ba neso ya to sota maka likola ko mabele ko tana lisu ndenge botota ka nyoso ka botota ka boye ko filmer botota na biso mikela to ko ba combien de fois aye ko longo ta moi o ba ya ka ba longo ni yango eso ba ye ba longo ni yango eso ndi papa so César te ya na kana mboka na biso ko kende wa ko buku mesa ya ate lukumesa yaka kaka tango bazo sala bapukawa boye na boye mais na mistu ko ekaya ya kapo babuka bandako ayaka kaka babuka boye bo sala boye sina kitambo la ngambo na babuka ka basala mai mais ya saktezo tout c'est pas tes amis milango si mo ki solution milango ya bendia ende sa soin donc la biso tout le monde balinga to kufaka yango salité za mabe na mboka salité za kindoki pondo kalokana fulu na salité oui salité soko lekina mboka ya to solo kola ba mabomba to solo kola ba toleka na fulu na kati ya mboka na biso moko ya kali premier capital na monde ko kosa la salité ya boye kaka biso tambola tana ba Nigeria ba Brazza Babylone ya pas ba Angola tambola na ba ninyawa ya mboka na station kamé pour que ça fait dans mibeko ke o meli mai mema mulangi na yo to botia ba pano na ba kwe
omoni mutu okopesa mibeko zwa molangi no ya mai kende tina pano wana tia na kati salite tina Gombe ya terrasse okotala 2000 tina Gombe na fulu Kinshasa mo pe bazolongola kate pe bazomona yango bazobeta mpe kaka premier ministre batie bazolongola kana ite soki pe mbongo esaki ya tozoyi bamboka na bino te so totalaka bino bamikonzi bino mpe bato boyaka kotala bamai yango totalaka bino yaya solution eza nde epa na bino biso bamama tokoloba solution eza te mpo oyo boluka mwaye kobuka ngo mpo eza boye soki mai eye ekangi yaya mai ezoluka na nzela kokende eza te eye kokotela bino biloko tobwaka babilamba tobwaka bakiti tobwaka bambeto tobwaka mpo mwaye eza te soki deborde mai oyo yaya kima tika ndako akimi atiki mpe na ndako akimi atiki ndako kodinda nini so mama ana phénomène otali bakuluna de sécurité ezalaka nango te kuluna mwa mokie lokola bakangaki kanga bango ba mikolo esali moko dose mais ezalaki vraiment makasi ezalaki makasi awa bango pokopoko bunda bamasheti mais lokola leta mpe azali kangaki mais esali moko te awa basake bamaya kobotola bapari kobotola yaya mwaye te mais tomoni lokola leta mpe ekolo oyo po soki bayibi bakatisi kitambo awa eza tapi yaya miata na yokende na yo ndenge omoni salite oyo okodinda te mema eza kolia moke na se me oyo tisele mbao mpongo mokolo mbula ekobeta basalite bande eza boye ekenda tisele mbao mayo eza mutu nango tina ipene omoni kaka na se kuna euti ipene nde ekweyi boye soki salite eza tina sele mbao bongo soki sele mbao ezwi kaluka eyebo awa ekoleka wana nyonso ekanga masusu nyonso okanga masusu awa siko biso awa epesi bino mpasi na bambula oyo nde ezoya na bambula ezoya olukola biso na solution soki ndenge nini ya soki tracteur mosusu aya kolongola bino kaka bato bokoyeba ça va, merci vraiment, merci pour l'interview là. Donc vous voyez déjà ils a passé ils a mawa dans mai na misu maman azolo baba makambo moko boye. Donc congolais aza la droit à vivre à mboka ne indien akoya jamais ko cha salité la kata mboka na biso pendant que ye mboka na eza bien. Nyonso ezalaki na molangi miringa na molangi primus school na molangi oui molangi pasi bolokoti bobwaki papier mais déjà tika plastique à terre pour plastique bomaka mboka plastique epesa salité pe plastique yango mpe baindien indien pesa ina ni molangi si jiji wana mwana indien soka kolongola musala te le même jour alongola musala bango mo bana bango bamela te bango mo bamela yango te oui mais kaka biso bato moni tomelaka tokufa mpe soko tomela ngo na monoko oka gu moko boye ya mabe loka batie eloko na kati donc nyonso na mpona koboma nde kaka bacongolais biso bato mwindu tozala biso na ntina te fale salite ezala na mboka na biso boyaya. Merci maman, merci pour l'interview. Donc vous voyez Peneza pas si vraiment, ils a vraiment pas si ce qui moyen ça là. Atabo ça ça bandeko tata tracteur et ya esunga bandeko et longola ba salité o. O baza baba congolais o baza na droit ya ko vivre na mboka na bango comme il faut. Mais ce qui lelo mutu auti mboka mususu pour aya ko salir mboka na biso. Donc je pense que en tant que congolais to rolinga on TP et kolekate. Donc bon la vraiment ça pas si commune ya Kintambo oye kabwani na bondal esika kabwana ali esiko to yeba que non ezala qui vraiment pont ezala qui na mai ba no tambola na normalement pont mai wana ba mema si ipene ba na ti ipene ke na ti selembao lelo bomo na déjà et comme na niveau ya délabrement bomo na banda ko tongami likolo déjà to ke déjà era mbula banda ko ça peut dinda et dinda wapi et sika pika batika salité sani ezala je pense que na ba konti o bolanda ezala sengote mais ezala elo moment où beaucoup trouver solution sur yango boleka a ebele na sima mukongo na prince wana botala ka ya bato ba vanda ba pe bato donc toko ba kaka to continuer ba compte l'interview na biso na compte chaîne na biso Bayoka News Télévision que j'ai toujours profité de te saluer. Toi on t'appelle déjà Aristote Kyokologie, salutations à toi, je ne t'oublie pas maître Hervé Kapuku là le mignon Jubaro, salutations à toi, je ne t'oublie pas
Déjà, je te vois, toi, on t'appelle G-Love Money et Dr Cisco. Salutations à vous, Christian Konde Nakati à Canada, Max Bungoudi na Olivier Bungoudi Nakati à Paris, Chimène, la reine de CC, Nina Bosenote, moi si à Moukousse Nanzela Yamino, Jaël Matoala, Lipasaya, Mima Matoala. Salutations à Nabino donc Toko Bakaka. Na compte sa chaîne Nabiso. Oh Babengi Bayoka News Télévision. Donc je ne t'oublie pas rapidement. On rappelle ça Mokambi Ilonga Aristote. Mokambi Ilonga Aristote. La pension mbote de la part de Mima Matoala. Mbote na yona, joyeux anniversaire na yo, mbota me lamu maramnyoza malamu, eko kakoko ba na kombo ya Zambe oto sambe la rato oko baka na compte ya ba enquête sabiso, lelo sur kina kitambo sur terrain na compte ya ba enquête. Mais lo ba romangwa mayo. Bokolo kuna iboso. Maye mukene na batega si. Ilo eko kene mbala moke. Oui, donc, on a vraiment tout ce qu'on a ngambu elandi kuna to meka pe ko sola bande ko na biso à propos ya mai oyo liziba oyo ezo sala benage non etungisa bana ya mboka mikolo nyonso na esika oyo bazovanda donc bino mo bomona donc moya kutata ya osala hôtel mata a ezate mais na compte cas ya banquette na compte cas on peut ça rabino toujours d'information toza la choix te to supporter yango on n'a pas le choix pour karato ko ko pesa bino ba information sur les réalités de Kinshasa lelo na kati ya Kintambo tobeta masolo ya salité oyo na bosoto oyo ezali esika ba congolais bazo vivre donc c'est pas possible mais tobeta ka c'était sur marambo etali port oyo marambo etali terrassé oyo ezala ki na port lelo to remarquer babi port coûte commis déjà na c'est to tala na mambula oyo zo beta oyo Torosuka ndenge nini donc tu as avancé tous mois d'interview na bande ko me ko beta moi lisolo sur madame etali pont oyo ezaki kala esika ya bato bando luka congolais bando luka mbongo bando beta moi bazelu mais les lobota la bino moko mbule zoya. Je pense que le gouvernement faut une solution sur ma esika o donc comprenez déjà que toi là toi la balabala toujours en direct ou la télé-réalité. Imagine à modifier, vous-même vous voyez que non, on est vraiment sur terrain, en train toujours, on peut Sarabino toujours, bah information sur les réalités, bah pas tout ça, bah tout. Tous les interviews, bah négo, bah tambola, oh bah ça va bito koto, bah mais quand Robert ma solo, sur ce qui concerne, bah il y a pas oyo, salité oh pendant que bah congolais bah vivre awa. Donc restez toujours branchés à la chaîne Nabiso, Bayoka News Télévision, mais ça on peut Sabino toujours, bah information en temps réel. Donc toko bara bomo na bien toka tsasiko ngambu mususu poto ko kakozwa mwa batu intervenant poto chuter déjà de peu en peu na kati ya tranche tabiso oyo ba bengi Bayoka News Télévision Italie insalubrité parce que ça ne va pas. Ça ne va pas, ils ont choqué, tout le monde a dit que l'alimentation peut tongami mais pendant que salité est assez. Comment se fait-il que nous pendant que salité est là? Peut-être par rapport au Bongisana, nous le pont, place salité est allée, place délabrement est allée. Mais tout le monde a kaka ba oto bien avec expatrié ba otonga kaka et si ka pont o ezala ki pont ba bando leka lele ko une place délabrée mais tout le monde a expatrié on peut ka ba otonga kaka bino mo bon moi j'ai sima na ngai ba otonga mais ba bongisa te donc vous voyez déjà que non ça ne va pas faut mettre vraiment c'était sur ça pour na komeka ko solution à ce qui concerne na ramu ya pont oyo. Donc, Toko Bakakasio, les dossiers qui sur le pont, il y a Kintambo, et Sika Oyo, Kalezaki, et Sika Oyo, Matano Samisala, mais les lobbies no mobota à niveau Oyo, pont est commis. Donc, pont coûte comme les gens assez. Toi, tu n'as pas moula Oyo, Bandeko Basakoto Basuka, Nengenin. Toko Bakaka, donc pour chuter déjà de peu en peu. La carte, il y a trois chapitres l'autre qui sur le pont. Bon, on a déjà Toko toujours avancé. On est vraiment pas télé-réalité. Parce que là, vraiment, toi, sur terrain, comme d'habitude. Pour nous sortir la banquette, pour nous informer Bino sur les réalités de Kinshasa. Toko Ba.
Donc binomo bomo na vraiment siko so botali kuna esika to uti ma ezala kité. Donc ba plastique on est bloqué nzela. Mais koto yo bomo na vraiment que ma ezotambola. Donc oyo to moni kuna te yango to mona koto. Ezala esika moko. Na kati ya se apon. Donc bobino mo bomo na vraiment que non awa koto toza ma ezotambola. Mais kuna ma ezotambola te. Pourquoi? Parce que ba salité comme impossible. Salité comme impossible na kati ya Kinshasa o to yeba que Kinshasa to bien on kin label. Mais lelo il y a même pas à dire bino mo bomo na. Il n'y a pas à dire, il n'y a pas à modifier. Tout ça, on a pour nous repérer information. Tout ça, on a pour nous informer sur tout ce qui se passe dans le Kinshasa, particulièrement les lots de descente sur le Kintambo. Et si ka pont ezali, et si ka tu es bien que non, maï bando leka, maï oe sangi si bandal Kintambo, pourquoi pas c'est les mbao. Les lobbies no mobota la état oyo komi pendant que ba konzi ba leka tant goûto ça là-bas émission la biso tranche la biso télé réalité la biso il y a mutu monde comment aleki na kata mutu gabi Congo ngo kitoko tala Congo tala ande komi kitoko donc et ça kitoko ya ba c'est pas pour na osepela lango mais c'est pour dire que non ba konzi amboka bo chamisu na makambo chaque jour to pe sarabino toujours l'information ba réalité ba to botinda kawana ba représenter bino ba bourgmestre. Que font-ils? Bandeko babi que non bourgmestre na komaté. Bon moi déjà atakuna na ngamo na biso bon banda ko ezali. Mais botala dès la premier moment eza awa. Ba tumusuku na komo boya na koloba. Bazo banga. Pourquoi koloba vérité koloba peut-être qu'il causé les sous problème. Donc binomo bon mona biso comme ton message déjà na ba risque ya musala na biso to zalaka sur terrain pour la ko informer bino na makambo ezoleka. Na niveau ya kin label oyo komi lelo kin la poubelle. Pour na nini? Pour les loba expatriés ba indien ba eli biso ba compagnie ya ba jus na bon ya plastique. Kala tebe na kata Kinshasa o to no mela ba sucré na milangi. To mela mirinda, to mela bakoba ko bako. Mais les lobby no mo botala ndenge ba indien o ndenge ba expatrié o ba ko baby samoka na ba milangi na bango ya ba plastique. O na mboka na bango peut-être ba c'est la route. Bango mo kutu ba mela ngo kutu te pour na information na bino. Bango ba mela ngo te. Mais les lots bango ba comment mais sabiso yango pour basani pour bacha salité na kati ya Kinshasa. Donc to chuter déjà malembe na fait un tranche sabiso o to qui vraiment pour la rebeta vraiment ba solo sur ce qui concerne pont oyama Kintambo. Pont à Kintambo o commis vraiment donc to éviter problématique o pendant ba Kintambo ke belé bazo leka na balabala mais souple ba s'appeler ka gouvernement na peka na ba kati awa mais ndeko bonjour. Mais solution est au monde na ka tebinomo bomona oza télé réalité sur terrain ka neto mesana kozala sur terrain pour nous informer bino oza lelo sur terrain to beta baba solo sur ce qui concerne pont oyo ya Kintambo oyo lelo ba beta karaba konzamboka to kara détournement ba ibaki ba salaki boye même mambo sala na ba détournement na mbongo wana ya sala yango oyo ya olukata tracteur pour évacuer pour te bana mboka pe ba koka pe ko sepela okati ya mboka na bango jusqu'à quand? Si mon colonie ni congolais a reçoit je pense que eza pasi eza mawa na ba konzi obino botinda sur terrain ba bourgmestre na beta c'était trop ba bourgmestre ba sala nini on ba ta ba cravate ba vana na bureau mambo sala yango yo on ba détourner ba mbongo makambi ya sala yango yo parce que ba o ba sa awa ba pe ba congolais baza pe na droit ya ko vivre na mboka na bango na esengo nyonso mais ceux qui muto vivre na mboka ne na pasi. Je pense que prochaine fois, on va voter binoté. Je pense que Mambi a kolobelande yango. Donc, bota la non, ba makambo. Bota la paix que non. Toko déjà na saison ya mbula. Siko saison mbula ya. Bandeko ba vanda awa. C'est que tout le monde a babi bembe. Allez là bibembe ya ndesi mabobandi ko luka besoin solution. Je pense que moment ça la solution yango avant était moula et banda. Bon restez toujours branché de chuter déjà donc qui est déjà à souka il y a tranche chabiso l'autre quoi qui sur Kitambo binomo bo qui bateau ba intervenir na ba propos ya makambo eleka awa biso to baxelo te toko loba pe sous le roté to pe sarabino ka ba information to lobela bino batu bo libanda. Bomeka kotala ba makambo ozo sala malakati ya mboka na biso Kinshasa otebe que non kin label le lokoma kin la poubelle.
Donc, rien à dire, tout comme déjà pratiquement la souka à tranche à biso. Merci Nabino Batbomesana Kola Nabiso. Merci Nabino Batopé Sarabiso toujours conseil. Merci Nabao Baet Sarabiso toujours. Boko Bakaka Nakopé Sarabiso d'information. Poteto Kokakoe Bani Nezoleka. Nakatia Kinshasa, précisément Nakatia. République démocratique du Congo. Donc, Torozara Congolais, Torotika Congolais, Toro changera nationalité. O Etalimbo Karabiso, Toro Telema Tokoloba. Soki Yaroboma, et ça Moussa Nabiso Tomesa Nango déjà. Toko Sala toujours en sorte sur Europé Sarabino, Baeboza Libandana, Baebalanda Rabiso, information sur la réalité OSA à niveau, il y a Kinshasa. Donc déjà, Toko Nasuka, Neka Topé Saka, Maëlena Maële, avec l'ingénieur Babou, image, on a toujours dans ma caméra, on appelle Sarabino Bililiwana, tout ça qui est là sur terrain, Nakatia Kintambo, Nakatia Pont, Pont Oesangisi, Oekaboli, Bandal, na Kintambo. Je pense que vous avez déjà Oyoka, Toko Minasuka, ba conseil nabino et ça la biso bien bye bye ciao ciao nzamba zana moko na moko esika bozo landa biso. Donc déjà pour la rekende rapidement te salutations na bande konyoso ba s'abonner qui déjà na ba ona ba s'abonner te ba s'abonner na kata chaîne na biso Bayoka News Télévision. Donc c'est un peu ça. Je profite de te saluer rapidement. Elle on l'appelle Soprano Yala. Soprano Yala, maman Karine Soprano Yala. Salutations à toi. Je vois directement Patrick Bombito. Salutations à toi. Boza vraiment ébélé. Bozo Landabi sur la chaîne Nabino Bayoka News Télévision. Restez toujours branchés et abonnez-vous dans notre chaîne pour topé Sarabino Kaka. Information sur réalité à Kinshasa. Ciao, ciao, bye. Masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba, masolo ya kwanga botikela ba teke, kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela c'est H-Money. Ndeko papa, ndeko mama, yo oyo ozwami na mikili ya poto, olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa, c'est H-Money. Agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino yope oyo zomi awa na Kinshasa olingi otina ndeko na ombongo na mikili ya poto benga biso na numéro oza komona agence H-Money tosalaka mikolo nyonso.